Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Bonjour, merci pour votre télévision. Merci de fidélité et confiance. Vous continuez à causer un journal. On a vu notre journal chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo inaugure qui week-end et les nouvelle maison communale. Il y a Njili P à l'école qui n'espace au Misport. Il y a place Sainte-Thérèse à Kenya qui peut visiter quelques nzela à l'école qui vont na poids lourd avenue de Libération P à Soukisaki na grand marché na avenue Kabambar. Tobeta bongo masolo etali président de l'Assemblée nationale Aimé Bozi Oyo azalaki bongo na deuxième vice-président ya Sénat Norbert Basengezi bango ba organiser qui rencontre ya réconciliation entre exécutif provincial et assemblée provinciale ya Sud Kivu héritier mopine ba pesino ba détail. Crise institutionnelle entre exécutif provincial et assemblée provinciale ya Sud Kivu et yebi kongo kozwa solution na yango na rencontre ya réconciliation oyo esalemaki weekend eleki na ville ya Kinshasa na médiation ya président ya Assemblée nationale honorable Aimé Boji Sangara pe ya deuxième vice-président ya Sénat Norbert Basengezi Katintima ezalaki initié epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo démarche oyo ezali pona kobattre la stabilité institutionnelle pe unité na province oyo ezali confronté na ba forte tension politique ba parti nyonso en conflit ba bengisamaki na bokutani oyo na invitation ya vice-premier ministre ya intérieur Jacquemain Chabani oyo azalaki représenté na misala ba discussion ba débouchaki na consensus ezalaki salué na ensemble ba participation. Au total, 25 documents à bongo code ya bonne conduite et accord et engagement entre les principaux acteurs institutionnels et qui signé pour prévenir la nouvelle tension et favoriser collaboration ya malonga entre les institutions provinciales. Les participants battent aussi volonté na bango ya privilégier désormais pardon, réconciliation et développement ya Sud Kivu. Ba kumisaki implication ya chef de l'État et oyo a joué rôle ya malonga et longona Aimé Boji Sangara pe Norbert Basengezi na réussite ya médiation. Kaka wasolo tala l'Assemblée nationale que commission chargée il y a synthèse ou il y a rapport il y a ba relance parlementaire pour la période il y a ba au talibongo décembre 10 mars 2026 et kobaki mosala na yango pour na ko la qui s'attelle pour harmoniser ba préoccupation il y a ba base une fois de plus héritier m'opinion mi Fabrice Lundomi. Commission chargée à synthèse, il y a un rapport et vacances parlementaires. Na période il y a décembre, kino mars 2026, à Kobaki Monsala Naye, Nandenge Makasi, pour harmoniser ma préoccupation oyo ezomaki auprès de la population na ba élus nationaux na mboka mobimba na ambiance moko ya malonga ba membre ya commission temporaire oyo bazali ko travailler mokolo pe na butu pour na kosilisa document ya synthèse oyo ekoservi na référence de la future action parlementaire pe gouvernementale. Misala ezali kotambola na supervision ya rapporteur adjoint ya Assemblée nationale honorable Clotilde Moutita oyo yemoko akendaki epai wapi misala ezali kosalema weekend eleki na butu ya vendredi 22 mai na 23h47 mobimba ye akomaki sur place pe amonaki ba membre ya commission en plein travail toujours mobilisés malgré heure avancée avant ayeba na encourager bango bako
bana mission na bango oyo ezali essentiel. Geste ezalaki salué et pa ya équipe ezali ko témoigner que bazali kotia bango ka objectif ya mosala ezali ko centraliser pe ko structurer ba différentes préoccupations exprimées et pas y a population durant ba vacances parlementaires pour na ko permettre meilleur suivi institutionnel ya ba recommandation oyo ezali formulé et pas y a ba députés nationaux nangambo na ye président ya commission honorable Tade Katembo Kambere atalisi ke ba recommandation ebele ya ba élu etikali régulièrement sans suite na part ya gouvernement liboso ya situation oyo a annoncé à partir ya poso ezali koya ba membre ya gouvernement concerné ba kobengisama pona kopesa ba explication na ba question oyo ezwami na secteur na bango na initiative oyo Assemblée nationale oyo honorable Aimé Boji Sangara azali ko diriger ba kani ko renforcer suivi ya ba attente citoyenne peut assurer meilleure collaboration entre les institutions pour répondre efficacement à la préoccupation de la population. Premier ministre, Madame Judith Soumina Toulouka, représentant qui chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé qui week-end et qui la clôture officielle de la semaine africaine 2026 qui est organisée na UNESCO sous présidence de la République démocratique du Congo. Fabrice Lundombi Gorantingi. Premier ministre Judith Suminwa, représentant et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé qui na Paris, capitale de France, na clôture officielle de la semaine africaine 2026 où ils allaient organiser na UNESCO sous la présidence de la République démocratique du Congo, placé dans sous-thème assurer une disponibilité durable de l'eau et de systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Édition Oyo et Sangisaki, la personnalité politique, diplomatique et institutionnelle africaine autour de l'enjeu lié à la gestion durable des ressources hydriques dans le continent. Ezalaki cérémonie à clôture et les kakimingi na ambiance culturelle marquée na sonorité ya tam-tam ya République démocratique du Congo, prestation folklorique oyo etaki en valeur patrimoine culturel ya République démocratique du Congo na grande salle ya UNESCO ba rythme traditionnel congolais et précédaki na discours ya Judith Suminwa oyo apesaki na cérémonie dimension symbolique moko culturelle. Azwaki maloba depuis tribune ya UNESCO, premier ministre a plaidaki pour être beaucoup tani oyo et les cas simples cadre ya échange diplomatique pour être débouché na action concrète en faveur ya continent africain. Chef ya gouvernement a kumisaki confiance oyo et pesami na République démocratique du Congo pour na ko assurer présidence ya édition 2026. L'intervention na ye Judith Suminwa a talisi caractère stratégique ya ba question liée na mai assainissement pe oyo ezali considéré lokola ba enjeu moko ya makasi ya stabilité pe ya développement. Boye na ngambo na ye Khaled El Anani, directeur général ya UNESCO, a kumisi disponibilité ya République démocratique du Congo pour na ko-présider semaine africaine 2026 pe implication na ba réflexion oyo ezali lié na développement durable ya mai pe ya coopération internationale. Youssoufa ye na ngambo na ye pour na kosukisa ba rideau to pe ko clôturer événement na ambiance moko festive artistique. Rappeur franco-congolais Youssoufa ye apesaki prestation moko musicale oyo ekumisamaki na ba invité nyonso présent na maison ya UNESCO na nzela ya présidence ya semaine africaine 2026. République démocratique du Congo a renforcé image na ye ya pays solution pe atalisi place na ye na ba débat internationaux liés na climat na mai culture pe na développement durable. Sur place, na Paris, la Premier ministre Madame Judith Soumina Toulouka a échangé avec Bongo avant à ce que sa activité n'ait a échangé avec Bongo na diaspora au bazar Kabongo na France. Bolanda reportage au héritier Mapinde Mipe grâce pour passer le venu. Premier ministre Judith Suminwa a clôturé que séjour de travail na France na beaucoup d'animoko et longo na diaspora congolaise oyo bazwami na Europe organisé na ambassade ya République démocratique du Congo na Paris ba échange oyo elekaki na ambiance moko ya malonga. Boye na salle etondaki makasi Judith Suminwa a répondaki na ba préoccupation nyonso ya diaspora
pe alobaki na kolancer appel na mobilisation autour ya candidature ya Juliana Amato Lumumba na tête ya organisation internationale ya francophonie. Atalisi ke asengi na bango candidature oyo eyeba na kozala porte na bakongolais nyonso. Na masolo na bango oyo elongo na diaspora, premier ministre arasiraki bakongolais ya étranger na volonté ya kointégrer pleinement diaspora ya République démocratique du Congo na dynamique pe na reconstruction pe transformation ya mboka. Na impulsion ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na discours na ye ya patriotisme pe ya optimisme a insisté mingi na retour ya kimia na République démocratique du Congo. Pendant tango molai, République démocratique du Congo azalaki lisusu mosika na baninga na mokili mobimba. Nzokande tozali mboka moko ya munene oyo lelo tozali kozonga Congo ya munene ndenge toyebi pona ba question sécuritaire pe ba retombées diplomatique na ba accord oyo ezalaki conclu elongo na Washington. Boye lelo tozali ko occuper place moko ya malonga na ba échange. Chef ya gouvernement atalisi ke ba démarche diplomatique ezalaki déjà ya malonga na scène internationale. Accord oyo ezwami pona koluka kimia. Alobi bomoni lelo ba conséquences diplomatiques pe ba sanctions oyo ezali bongo ko frapper Rwanda. Pona ba préoccupation ya diaspora, balobela ki pe problématique ya obtention ya ba passeport, situation sanitaire pe likambo etali misala ya ba jeune, yango pe elobela maki premier ministre atalisaki biloko wana nyonso pe misala oyo gouvernement azali kosala mingi. Alobela ki pe rocade oyo ezali kosalema pona ko permettre ko désengorger circulation pe ko améliorer évacuation ya ba mai pe ko réduire ba inondation pe ko accompagner expansion moderne ya ville ya Kinshasa. Accompagner les membres belé ya gouvernement local, la ministre d'État et Affaires étrangères et coopération internationale francophonie pe diaspora congolaise, ministre ya communication pe média, ministre délégué en charge de la francophonie pe ya diaspora congolaise. Judith Suminwa a talisi disponibilité ya gouvernement na ye ko travailler et longo na ba congolais oyo bazwami libanda. Bokutani oyo ezalaki moment moko ya bosangani pe ya ba échange direct elongo na ba participants oyo etalisi volonté ya gouvernement ya République démocratique du Congo ya ko renforcer ba lien elongo na diaspora oyo ezali considéré lokola partenaire stratégique na développement pe na rayonnement ya République démocratique du Congo. Ministère de l'économie nationale le plus de conclusion par rapport à la séance de travail où est qui est longo na fédération des entreprises faites dans le poussé il y a Chopo Bolanda reportage oyo ya Fabrice Lundombi. Na suite ya séance de travail tripartite oyo esalemaki le 19 mai 2026 entre ba délégué ya fédération des entreprises du Congo fek na mokuse ba représentant ya province ya Chopo expert ya ministère ya économie nationale oyo balobela kimingi peza ba question spécifique liée na structure ya ba prix ya ba produits pétroliers pe lisusu na ba province mususu ministère ya économie nationale azali bongo kotenir ko informer batu mingi penza opinion publique ba conclusion pe ba orientation oyo atalisi ke ministère a souligné nécessité ya ko maintenir dialogue moko permanent entre ba opérateurs pétroliers ya Chopo pe comité ya suivi ya ba prix ya ba produits pétroliers CS PPP na mokuse pona ko permettre na ba opérateurs nyonso oyo bazali concerné ba yeba na ko bénéficier ba mesure ya accompagnement pe ya ko le kondengeni ni ko faciliter bango mise en place et pa ya gouvernement pona ko soutenir ba activité ya secteur oyo pona oyo etali problématique ya augmentation ya coût ya transport na partie oyo ya République démocratique du Congo. Boye ministère azali ko rassurer ke ba préoccupation nyonso oyo etali samaki yango ezalaki examiner et pa ya expert technique pona tina wana bakoko ba mosana bango pona koluka ko identifier pe ko tient en œuvre ba solution nyonso oyo ezali ya malonga pona protocole d'accord oyo ilobelaki participation ya secteur pétrolier pe soutien d'action ya développement ya province. Boye ministère atalisi ke elongo na ba parti nyonso ba yokani na niveau ya contribution ba koki ko perturber équilibre économique te ya ba opérateur pétrolier pona oyo etali ba taxe ya transit oyo ezali appliqué pona ba produits pétroliers dossier oyo ekotinda mana hiérarchie compétente pona examen moko ya malonga pona koluka ko dégager ba solution moko durable oyo ekoyeba na kosilisa ou oyo eba na kosibir ba produits pétroliers te pona paiement ya subvention ya l'état en faveur ya ba société pétrolière
boye yango pe ezali établi en règle pour na exigence nyonso administrative pe réglementaire. Boye ministère azali kosenga na FEC ya choko bayeba na s'inspirer na modèle ya collaboration oyo etami déjà en œuvre avec succès elongo na ba entité ya FEC na ouest sud pe est mingi penza ya Ituri pona ko bénéficier accès na ba mécanisme nyonso ya appui gouvernementaux oyo ezali pona profession pétrolière. Boye ministère ya économie nationale azali ko réaffirmer disponibilité na ye ya ko accompagner ensemble ba opérateurs économiques ya mboka de manière baye bana ko œuvrer na environnement moko stable et transparent. Honorable Maotwen élu à Selemba oui a présenté qui opposition il y a Edith Oeza Kolobela renforcement et accès ya population na kambo etali soins de santé na bango nanzela ya mutuelle de santé. Christian Kangebeni ba détail. Vendredi 22 mai 2026 na assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa séance plénière ezalaki et pa iwa pitomonaki présentation ya examen pe ya adoption ya projet ya UDI oyo ezali kolobela ba mesure incitative na profit ba mutuelle de santé na ville ya Kinshasa ezalaki présenté et pa ya honorable Maotwene oyo azali député eli ya commune ya Selembao proposition ya UDI oyo ezali ko pour renforcer l'accès de la population à soins de santé, dans ya accompagnement et la promotion de la mutuelle de santé, où ils allaient considérer le levier important, il y a solidarité et la protection sociale. Adoption, il y a texte oyona, assemblée provinciale, il y a Kinshasa, et ils allaient marquer avancée significative dans la volonté de l'institution provinciale. Il y a encourager le mécanisme durable peut favoriser meilleure couverture sanitaire na bénéfice ya population ya ville ya Kinshasa. Boyoka honorable Maotwene na micro ya Info Lingala. Région à Liboso pour aider aux aider à Yambo. Oyo esimi penza posa ya bakina na makametali social. Biso bakina tozali na problème mingi makametali social. Mais aider oyo eye ko simba penza posa na biso. Et chez nous, nous parce que nous avons porté, il y a aussi mesures incitatives au profit de la mutuelle de santé et d'autres syndicats. Bicho, Bakinois, Bakinoises, il y a qu'on s'organiser, na embelé partout, pour créer et la mutuelle de santé, et plutôt s'adhérer et embelé les sous-sous pour profiter de la soin de santé. Il y a malade, il y a qualité à malade, il y a beaucoup de ya moutier. Le coup là, il y a pays et nous a développé au biso les autres ont emboîté papa et objectif il y a un autre ezali pour soutenir vision il y a mokonsambo ka fati beton quand chez biso balobake moto à l'axaranzela bazaka toujours simanae to be fati so wanzila c'est-à-dire après si biso elengi après si biso matière ya couverture santé universelle oyo ya bandaki déjà na maternité ofele et biso total mais partenaires soit robotaté bakino baza misusu ya troisième âge ba minere bazali ba profiter nango lolenge nini na gratuité na couverture santé universelle wana et côté liawa on te pesa na bakino masolo na mosusu soueba que conseil d'administration au GFREM oui maman qui est pas président honorable Amisi Makutano accompagné na ba représentant il y a tutelle pe quelques directeurs il y a direction générale au GFREM Bango ba salaki mission itinérance pe à prospection na province ya Congo central bolanda reportage pour N'impuissant vision à son excellence président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre orientation autorité à tutelle Jean-Pierre Bemba Gombo, conseil d'administration, office de gestion et de frais multimondial au GFREM Namokuse, et Memama qui est pas ya PCA Nango, honorable Amisi Makutano, accompagné na ba représentante au GFREM, ba directeur ya direction générale Bango. Basalaki mission itinérance pe ya prospection na province ya Congo central. Mission oyo ezalaki na objectif moko principal ya ko évaluer état et exécution ya ba résolution pe ba décision oyo ezwamaki déjà près de 2 ans. Notamment na oetali acquisition foncière pe mise en valeur ya ba terrain et pa iwa pe sengeli batonga bâtiment administratif ya CD Mwanda. Ba différents projets de développement initiés par l'office
na Mwanda, Boma, Matadi, Pelufu. Visite oyo basalaki na ba espace prévu pour l'implantation ya futur port ya ba conteneur. Bakendaki bongo na Boma, délégation inspectaki terrain oyo ezali situé na village Kamina oyo ba expoliaka yango banda kala pe ba récupéraki yango grâce à l'effort ya conseil d'administration. Mise en valeur nango ezalaki bongo annoncé. Je tiens à remercier son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, pour la confiance placée à notre personne et deuxièmement de l'accompagnement que nous bénéficions de son excellence monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication. Aujourd'hui nous venons de poser la première pierre. Mais une question m'est venue à la tête pour me demander, tout ce monde qui bénéficie de l'ordonnance du président de la République, ils nous disent sous la vision du président de la République. Et je me pose la question, quelle est cette vision du président de la République? C'est inconcevable. Ça fait 15 ans, jour pour jour, aujourd'hui, ce terrain, et ça fait 2 fois que le conseil passe ici. Prendre des décisions pour la valorisation de ce terrain, rien n'a été fait. Je suis rassuré avec les orientations, l'accompagnement du vice-premier ministre, ministre des Transports, avec la rigueur et surtout la volonté manifeste du conseil d'administration et la direction générale actuelle, nous tenons à rassurer l'ensemble de nos travailleurs de Mwanda qui aujourd'hui est considéré comme une sous-direction et avec les terrains présents, il y a l'infrastructure qui va pousser au niveau du sol et que cela soit bénéfique pour nos partenaires et pour nous-mêmes. Na Matadi délégation et kendaki bongo na terrain oyo bazwaki na kenge envie ya contribuer na désengorgement ya ville à travers ba travaux oyo batiaki en valeur ko bosana te espace oyo ezalaki destiné ya acquérir aire ya stationnement na Lufu conseil d'administration inspectaki terrain oyo bakotonga futur entrepôt stratégique pour na ba activité ya office ya OGFREM. Boyebake durant mission oyo délégation et visitaki ba infrastructure oyo eza lié na OGFREM pe na grande barrière visite ya courtoisie et ezalaki effectué na ba autorité locale notamment na gouvernorat ya Congo central na mairie ya Mwanda pe na Boma bosimbake PCA Amisi Makutano na équipe na ye ba échangeaki na ba agent P4 ya OGFREM na ba différentes entités oyo ba visitaki bango ba saluaki dynamisme ya conseil d'administration pe ba initiative oyo ezwami déjà pour la modernisation et développement ya OGFREM. Na masolo religieux que Jésus-Christ n'est pas un imposteur, yango des thèmes ya campagne évangélique oyo ezalaki organisée na église communauté charismatique évangélique Jéhovah Shalom Oyo et Selema Kibongo Mokola dimanche 24 mai 2026. Fabrice Lundombi Igor Ntingi bazaki wana compte ya Fulingala. Azotambola na semence. Akuta na mwasi mona ba période na ye. Zaka femme perte à ça. Na akuta na bango mibale. Alors Dieu senti une force sortie. Kata na kate. Et kata na makila mwasi ko kata na ka sans succès. Église, communauté charismatique évangélique Jéhovah Shalom et organisé ki week-end et les campagne évangélique ya Kafu Kafu. Ezalaki bongo dimanche 24 mai 2026 na ngonga ya 17h epai wapi bana nzambe bautaki bipai na bipai pona koasiste na sango malamu oyo eteisamaki epai ya prophète oyo azali kokamba église oyo Gédéon Bekanga Lokose elekaki vraiment kitoko. Thème nango ezalaki Jésus-Christ n'est pas un imposteur. Jésus-Christ azali moto ya lokutate wana ezalaki thème oyo ezalaki développé epai ya prophète Gédéon Bekanga Lokose oyo ateyaki mingi na mokanda na Matthieu pona kotalisa ndenge nini nkolo Yesu asalaki ba miracle ya ndenge na ndenge pe miracle ya makasi oyo etikaka bato monoko polele ezalaka ndenge asekwaki
alobaki na bato akokufa pe après 3 jours akosekwa bato ebele bandimaki te kasi 3e jour Jésus-Christ azalaki ressuscité bato nyonso bakamwaki pe bamoni ke oyo ye alobaki ezalaki ya solo Jésus-Christ asala ba miracle ya ndenge na ndenge oyo ezali kotalisa puissance oyo mwana nzambe azalaki na yango bosimba ke atalisi pe ke moto nyonso oyo azala ba problème esengeli akangama na Yesu pe akroire na maloba na ye pamba te maloba na Yesu nde ezali lobiko pona moto nyonso. L'homme de Dieu prophète Gédéon Bekanga Lokose asalaki ba délivrance ya ndenge na ndenge bato ya maladi babikaki pe kombo na nkolo Yesu ekumisamaki na ndenge ya kosakana te esengo ezalaki makasi na ngambo ba fidèle nyonso oyo bayaki ko répondre na rendez-vous oyo bamonaki loboko na nzambe na nzela na moumbu na ye Gédéon Bekanga Lokose ndenge moko expliquer na soka ya milulu. Tozalaki na milulu minene oyo toyaki koyebisa bato ke Yesu aza moto alokuta te. Jésus-Christ n'est pas un imposteur. Selon Matthieu 27, verset 63, ba sacrificateur balobi bake koyebisa Hérode na Pilate ke bopesa basoda bakengela tombe na ye po aza moto alokuta po alobaka ke nsima mikolo misato akosekwa. Yango toye koyebisa bana nzambe peu importe batemps, peu importe situation, peu importe temps ozo traverser makambo nzambe aloba na yo kosalama. Parce que Hébreux 10, verset 22 à 23, c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Peu importe ma réalité, Yesu aza mutalo kutate, pour akosa Abraham te, akosa Isaac te, akosa Jacob te. Et bon akosa ngana pona nini. Bosimba pe boyeba ke bana nzambe nyonso bobengami kokende koyokaka sango malamu na bokonzi na nzambe na église communauté charismatique évangélique Jéhovah Shalom epai wapi mosali na nzambe Gédéon Bekanga Lokose azali kote ya sango malamu ezwami wapi na avenue Ngachi numéro 32 quartier Masiala na 10e rue na commune ya Limete résidentielle epai wapi sango malamu ezali kote yama. Compagnie africaine d'investissement CA na mokusi yango et annoncé que zongisi ba vol nango ya destination Kinshasa Bunia Nadi National ba détail. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino. Bélève ya complet scolaire en Maman Pemba section maternelle bazalaki na visite na atelier ya complet scolaire Maman Pemba bolanda reportage o ya Ladiland. Ambiance ezalaki makasi na école Mbungu oyo ekokisi lelo 37 ans. École Mbungu oyo ezala fondée epai ya fondateur Mbungu Mwaka Michel boye na sima ya liwa na ye atika yango epai ya mwana na ye Chris Mbungu oyo depuis 2012 azali kokumbela masolo na ndenge ya kosakana te lelo 37 ans mokoka esengo ezalaki makasi. École Mbungu ezwami na quartier Kabila na commune ya Kisenso epai wapi tomonaki batu ebele ya ndenge na ndenge bayaki wana pona ko assister na journée culturelle oyo ezalaki organisée nyonso elekaki vraiment kitoko. Journée culturelle oyo ezalaki réussite moko total tomonaki pe délégation ya honorable Nerombungu
oyo pe azali initiateur ya ba complexe scolaire Mama Pemba. Ba membre ya bureau politique na ye pe bato ya ndenge na ndenge ba kambamaki na Madame Betty oyo assistaki na milulu oyo. Na mbala moko Chris Mbungu azwaki maloba pona kopesa mo ya circonstance abetaki lisolo ba parcours nyonso ya école pe ndenge nini ekomi lelo ba étape ya ndenge na ndenge bango baleki pona kobimisa lelo pe institut technique médical oyo bango moko bazali kokumbela ezali produit to euti na école Mbungu. Pe na maloba na ye azangaki te ko remercier honorable Néron Mbungu initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba na nyonso asali to pe na lisungi oyo apportaki bango pona réussite ya journée culturelle oyo prière et salemaki ba théâtre ba poème ba scénette pe ba démonstration ya ba danse et salemaki na ngambu ya élève ya école Mbungu pona kolakisa niveau na bango bosimba pe boye ba ke ba démonstration ba boxeur yango pe ezalaki au rendez-vous bazwaki pe ba médaille na bango sur place et pesamelaki bango na maboko ya Madame Betty oyo akambaki délégation ya honorable Néron Mbungu bosimba pe boye ba ke notaire Chris Mbungu asali mosala makasi azwaki pe ba diplôme de mérite pe ba considération ya ndenge na ndenge et pesamelaki par rapport ya ndenge azali kosala na micro ya Info Lingala veuve ya promoteur Mbungu Mwaka azangaki te kotalisa esengo na ye. Donc lelo vraiment na esengo pona organisation oyo mwana sali asala continuité ya œuvre oyo papa na ya tiki eza esengo mingi na remercier. Oui, ba oyo bana bake qui c'est ce qu'on évolue tu vas me moral. Apprécier la merci kotoyo. On est ensemble vraiment la délégation na ya tindaki pe na soutien oyo asali pona biso c'est makasi. Directeur ya école Mbungu Elika Kessa yepe alobaki boy. Vraiment tozalaki nesengo makasi na 37e anniversaire ya complexe scolaire Mbungu tozalaki vraiment flatté na présence ya les visionnaires excellence Néron Mbungu bien que Yemoko azalaki présenté mais il était présent par délégation na ye tomonaki présence ya bureau politique ezalaki Mama Betty azalaki na biso et na bandeko mosusu en tout cas c'était très bien et tozalaki aussi na chef du quartier na différents pasteurs et vraiment c'était très bien et na pesi vraiment nzambe merci na 37e anniversaire oyo Mbungu euti ko célébrer et longonya makasi na excellence Néron Mbungu pour la participation na ye vraiment nzamba pambola ye. Et je suis sûr et certain que l'école Oyo et kokendeli susu liboso. Bosimba pe weba ke promoteur Chris Mbungu azali kosala mosala kitoko yangoyo ezali komonana école Mbungu ezwami na quartier Kabila na commune ya Kisenso et pa wapi formation ya qualité ezali kopesama pona bana na bino. Tozana avis de recherche bolanda lecture nango na Michael. Commissariat provincial ville ya Kinshasa, coordination ya police judiciaire, baza koyebisa na moto nyonso akomona bana mibali oyo mibale na ba photo, neti oyo, kombo na ye Patrick Maunji, complice na yeyo, kombo na ye Tishig Yanzenza, bakanga bango sans hésiter, pe bamema bango na état-major ya commissariat provincial ville ya Kinshasa, na groupe de lutte contre la criminalité stupéfiant, to pe bamema bango na la police oyo eza pembeni. Ndenge bozomona bango boye baza miyibi ya kosakana te bafakwa bayibaka batala sima te même ata yo bokutani na ye na dossier ya mbongo yebaki bakobikisa yo te na yango la police eza kolukisa bango pona vol bauti kosala ya mbongo ebele soki omoni bango to moko na bango kanga ye memai na la police po moto nyonso oyo kozwa bango aza na lifuta monene ya $10,000 oyo ebongisami pona ye même bamapinga nyonso esika bazwami bosengami kolukisa bato oyo. Numéro ya contact soki bozwi bango yangoyo 081 524 66 13. Communiqué signé commissaire provincial de la police ville ya Kinshasa mwana mboka Israël Kantu Bakulu. Ozalaki ebele mpona kolanda Info Lingala journal pe mpona pepo soki osepelaki nyonso merci na Igor Ntingi Matomi nazalaki bongo na nsima ya caméra Fabrice Ndombi na montage héritier bapine merci pour ça que je n'ai pas de rendez-vous mais vous allez quoi voir. Réalité, CAA, compagnie africaine d'aviation, Fumu,
fin de temps mort na masolo ya mapata. Rafale toujours botu nangani ye number 1 ya mapata CAA azongisi bavoli na ye na Bunia. Déjà le 20 avril oyo Bosepela Kinshasa Bunia 3 fois par semaine, veut dire lundi, mercredi, et samedi. Bavoli oyo ekozala effectué na Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.